retrouvé na katina yango nayo kaka vale ya bakana sango vale ya basuti minyoko pasi bemawa Yesu mobikisi tala lelonga na se retrouvé na katina yango moto nyonso na mokili mwana nzambe to mwana nzambe te Abela Kinini azaki opéré ba malaria eza maladie nini abeli pendant un temps et puis pourquoi maladie yango ezaki peut communiquer dans réseaux sociaux te ah papa yero ye ah papa yero ye depuis Bozala quartier moko avenue moko tadingala pa Suzy Bantu n'est plus. Oh là là. Oh là là. Fatou Kayembe abattu na ucho benga Fatou Kayembe na téléphone. Naza na émotion parce que Suzy c'est une personne où moi personnellement nabi et alinga na ye ba maladie na ye et panzana na réseaux sociaux te mais batu o ba yebi yaye ba vrai ye ba yebi nini o Suzy abandaki kobela eloko nini etungisaki Suzy abela ki sérieusement Suzy Bantu akota ki même hôpital. Même ga moko pona kozwaye c'était trop difficile. Voilà mbote na bandeko nyonso mbote na balandi nyonso ya Sarato la TV ya Top Media Télévision bandeko soki bomoni ngongo nange kiti na moi c'est que tous en a problème. En tout cas mes condoléances na famille artistique Mobimba ya Suzy Bantu et mes condoléances na famille biologique na ye artiste na biso star na biso auti kotika biso Suzy Bantu que son âme repose en paix. Alors kolala kolamuka du jour au jour tozokutana na basangwa malamu tozokutana na basangwa mabe Suzy Bantu akufi bandeko nanga auti kotika biso à peine na hôpital à médecin de nuit. Nazanga mote nazana tadingala pa abattu aza voisine na ye aza master na ye mutu de lui penza que tadingala pazoko quand même pas. En tout cas tadingala pa namoni oza très abattu très abattu parce que Suzy Bantu azaki pena meilleur ami na yo depuis bozala na quartier moko avenue moko tadingala pa Suzy Bantu n'est plus. Oh là là. Oh là là. Fatou Kayembe abattu na ucho benga Fatou Kayembe na téléphone. Fatou azolela kaka. Fatou azolela kaka zoko kolobate Suzy Bantu akufi na nini bandeko na ngai. Sangwa mawa sangwa liwa eza sango moko ya pasi tokoka ko maîtriser yango te. Tadingala par saisis toi. Tu es la seule personne ou akoki ko pesa biso ba information sur et net ya liwa ya Suzy Bantu. Naebi ki aza meilleur ami na mutu na yo ba message eza bouto solo la récemment mais meka kozwa makasi yo pesa biso information bandeko ba otala biso partout dans le monde na page Facebook na chaîne YouTube ba meka koyeba en fait qu'est-ce qui se passe Suzy Bantu akufi na nini tadi. Merci beaucoup Sarah. En tout cas naza na émotion parce que Suzy c'est une personne où moi personnellement, Nabi, c'est une personne où l'année presque tous les jours, une amie où je sais dans des moments difficiles, Suzy m'a aidé. Et je me rappelle même en 2017, lorsque j'avais perdu ma grande sœur aux États-Unis, Suzy était la première à arriver chez moi. Ouais. Donc c'est une personne où tu partages un aïe m'a belé. Et Suzy, depuis un moment, Suzy a belé makasi. Suzy a belé makasi impossible. Ah bon? Yango, je veux dire un truc, nous devons prier, nous devons toujours kokumisa kanzambe na tanyon son na moyen nyonso. Suzy c'est une comédienne ndeko oyo azala na problème na batute.
quand le monde est méchant, mais le monde va comédien, c'est pas un monde. Suzy Bantu depuis un moment, abela sérieusement, yango pe batu ebele, ba mona ye lisusu na ba scène te, ba mona ye lisusu na ba événement ya ba comédien te, ba mona ye lisusu na ba matanga te na ba fête te parce que a se retira par rapport ya coup oyo do ya kozwa. Abela qui sérieusement Suzy Bantu akota qui même hôpital. Même nga moko pona kozwaye, c'était trop difficile. Azwa ki moment mo elle me dit t'as dit nde nazabwe na vie nanga na koma ko banga kaka nzambe. Na koma ko éviter des problèmes na comme donc na se retirer na mukili na se retirer na baninga na se retirer na batunyonso meilleur ami na ye e koma kindako. Et après wana Suzy Bantu azonga ki na ye azongela ki na ye parce que ndenge Suzy Bantu akomaka à l'époque na ndenge aye ko kufa lelo nazoka moi comment akokufa lelo parce que à l'époque abeba ki akondi asilaki mais grâce à Dieu Suzy Bantu ayaki ko retrouver santé na ye azongela ki makamuna bien que sur la scène azalaki lisusu te mais elle était là tobando mona ye tobando solana ye tobando zalana ye tobandaki ko se communiquer et d'ailleurs c'est presque tous les jours quand nanatindeli lien souvent abenganga noko ya bana na ngai sombela nga ka ji nga moko nazwaka ba émission na yo en charge na partage kango ouais et courage t'as dit courage en tout cas ça fait trop mal courage et ça rapasi kobungisa moto yo bomesana ki meilleur ami na yo en tout cas le bon Dieu fallait azoyer tant on a do abela ki donc à se rétablir comment il déjà azongela ki vie na ye azongela ki santé malade même aujourd'hui donc à ça il n'est qu'à crise à ça les crises ba ke na ye na médecin de nuit wana biswa Gombe oya Gombe a kufi au moment où je vous parle aza na hôpital ya cinquantenaire donc justement après ici nazokoma wana pe parce que non kokate sara non kokolobate je pouvais tout imaginer mais non dit maté or kutu doit bela ki makasi akufite ero azana obela makasi te nzamba zui lui mon mais je peux dire que son âme repose en paix celle Dieu ayebi abela kinini azaki opéré ba malaria et ça maladie ni abeli pendant un temps et puis pourquoi maladie yango ezaki peut communiquer na réseaux sociaux te batu bayebi te. En tout cas, Suzy, elle est parmi les filles oyo, pas vivaka trop, ba kana discrétion et belé. Ok. Même pendant le moment il y a une maladie naïe, on était dans le téléphone. Même elle a commis bien, on était aussi naïe, mais atikala ko permettre même vidéo te. Mais tozala naïe, mais totikala aussi la même vidéo te pour na kolaksa mukili. Tozala naïe alinga naïe ba maladie naïe et panzana na réseaux sociaux te mais batu o ba yebi yaye ba vrai ye ba yebi nini o Suzy abandaki kobela eloko nini etungisaki Suzy eloko nini ekotisa Suzy hôpital donc je suis pas pour na respect pour na mambo ebele pour na estime ya ndeko nanga autotikanga en tout cas naza mieux placé te pour le dire je dois protéger son image. Une personne qui était trop chère pour moi, trop chère parce que Suzy na théâtre ya Congo à part ba frère Msusu à part ba bandeko Msusu aza mutu auto partager na mambo ebele makambo ebele Suzy connaît même là où ba parents nanga ba fandaka ouais coupé courage t'as dit nous devons craindre Dieu sérieux courage t'as dit nous devons craindre Dieu courage t'as dit courage. Amoni bandeko baolo baute ko jouer pièce moko et pas si là récemment awa est-ce que vous avez au courant nango? Elle ne voulait plus faire ce genre de choses le théâtre. Akoma ki na ba réserve mo na monde ya théâtre pour na ba réalité belé. Yango nga na to loba akoma ki na ye bien azongela ki ba activité na ye makamu susu mais milliers ya bato ya théâtre elle était réservée. En tout cas, ces moments, Naza, na moi, émotion dont je ne saurais pas beaucoup parler. Sarah, pardon. Ah, voilà, bandeko nangai, Suzy Bantu, autotika biso.
actrice Nabiso Auto Koufa abelaki pendant un temps mais santé comment qui n'a pas se rétablir subitement à sali crise dans l'hôpital à médecin de nuit na minute tozoloba corps naé ils ont qu'il est déjà kokota na morgue à cinquantenaire. Alors restez branchés, je crois après awa tozo mega rokumba na tadi ngala pa tina cinquantenaire ceux qui peut live ceux qui peut vidéo ba image to la bino pour na partager à mon abino. En tout cas, courage na bande nyonso tout oyo baza choqué na liwa ya star na bango Suzy Bantu mingi akolobeza te mingi akokommente za te tala lelo toza susuna papa na biso Serge azala mbasu na makolo un monde trop dangereux le monde wana penza na ebite nza mbasu kaka. Alors restez branchés, peut-être n'a pas quoi trouver la bino ba information sous oyo eza important. Donc tadi ngala pa na moni natikio parce que on va continuer coller là. Je suis obligé d'arrêter et to meka okoma sur place dans cinquantenaire. En tout cas, merci beaucoup na bande konyonso. Tokuta na bino un moment. Au revoir. Ça va. Suzy, ça n'a pas si. Ça va, Suzy. Passé. Faut que la moto. Bato on na ba téléphone va appeler les autres sonner t'as dit. Ça n'encourage à moi mon bas t'as dit. Ça m'a cassé pour permettre bisoto comment on a la cinquantaine. Ça m'a cassé. Attends non papa comme ça toi.